congodialogue.com. congodialogue.com. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs. Il y a Congo Dialogue, babi chaîne moko oyo, eza bien chaîne moko ya makasi, babi chez la femme Francine Ngembe. Voilà, le lot tokutani eza le 1er avril, eza tokutani on a place des artistes pour une occasion il y a journée mondiale il y a théâtre. Journée mondiale théâtre elle est le 27 mars. Alors le 27 mars comme est considéré qu'il lundi. Alors président Masumu amona ke moye batiango lundi ezalité to fêter ngo lelo le 1er avril comme ça samedi. Et alors fête sango essaye ma partie à Kasangulu. Na Kasangulu normalement fait bana déjà à 10h. Mais là on est 11h, mais Barti c'est baye kutute. Barti c'est comédien baye té. Bano to ebité makambo mboko yo. Veut dire Congo ngo par rapport na ko no Congo là nango. Po Bartiste, babeza journée mondiale il y a théâtre. Mais Bartiste c'est comédien, bazate le lo na bango. Bazate le 1er avril bayoka na ba groupe nyonso puis ba leader nyonso. Ba yebi ke lelo fa ke feta na Kasangulu. Bande kwa Kasangulu ba ozela bango. Mais awa Bartiste belé bazana bango na ba tournage na bango ya ba groupe, bazana ba tournage na bango ba nzonzi, tozoe bate. Journée ngo ekozala to ekozala te. Parce que kuna spectacle kozala ambiance penze kozala kuna mais batongo ba rejouer nanu ba été Christian Chibangu velina ese ba comédie bazaka bango bon nde biso pe to tika simate to na micro na biso ya Congo Dialogue pour na ozama ba interview ko tuna pe ba leader et puis ba comédien mususu ba o baza sur place ce qui pourquoi ba ninga mususu ba été mais sur place là na mbela bino artiste et comédien mnene azo évoluer na groupe sans souci. Comme ça, na yenda amekana ko expliquer biso mukele tata kutana ba misusu. Bonjour. Ah bonjour Mao qui voulait. Santé ça bien. Santé ça bien, Rose se présenter la micro na biso ya Congo Dialogue. Comme on a Zali Safari Nzinga, directeur de production et marketing chargé des relations publiques, il y a groupe Sans Souci d'Afrique. Voilà, merci beaucoup Safari. Ah tomonio awa na place des artistes. Ezani. Bon, tozo kende Kasangulu, eza journée mondiale ya théâtre, et il y a la lundi. Mais tellement que lundi tombaki le 27 mars tombaki lundi. Lundi wana tozaka mingi na ba tournage na ba répétition banini yaonde papa Masumu abageno to poussa le samedi le 1er avril. Yaonde tozoza wa tozela na moko to kende déjà. Voilà, merci beaucoup Safari Bozi à la maman pour qu'il est déjà. Mais il est déjà 11h normalement. Rendez-vous qui à Kolongo à 9h. Si on dit tout ça déjà 11h. Bon, montez que nos respect à heure vraiment exact. Bon, respect à heure est partout. Même dans l'église, au KDP, l'église babatie heure 8h qu'il te bande mais moi na bandi mais baba ya 10h, 10h30 donc est partout. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal Safari. Maintenant yo attend que proche, n'habite secrétaire, pire petit avion na président Massoum le Blende. Parce que jusque là, on est 11h, mais parti c'est bazan en té. Si quand on sala ndengini, to boko sala ndengini. Boko kenega yo na fait Massoum bilongi bala minene ebani. Na moni pe lule ana papa ko ba juste bino 4 ou comment. Bon, Fisto Saï, président Saï, Azal Angela Oya, président le Bodor. Beda bodope oya ba comédien misupe bazo benga po ba soki poso ezande po ezana des sites site awa na Victoire batu suba baza na ipen wana pe déjà batu déjà bazali bazo benga est-ce que bolongwe tozo gelé mais batu akasangulu pe ba benga parce que ngande mutu na kinaki lobby papa Masuma tina ngana kinaki pona ko finaliser ba mambo na site wana nakutani na mkolo site to sololi tokutani na chef ya territoire ya Kasangulu tokutani pe to sololi quand même makambo eza nango bien eza pepele tokende tolala la te Safari bola la te eza journée bino bo fêter. Maintenant a pe pa na bino artiste comédien boza pe na mbutu Safari. To moni vie Masumu aza leader oyo
si théâtre depuis bandi to ça ba mke to yebi vie masumu en tant que comédien mais les lobino ba jeune comédien o boye na loenge na bino so les vie masumu alongwa président est-ce que ça normal to bino so ba comédien boza d'accord na idée wana bon papa masumu muta longoli azate yende muta a déposer a déposer pour un manquement na bino safari pour un manquement na bino à chaque fois papa masumu aluki ko rassembler bino boya rakate so ka ça si réunion mo boza ben discipliné ba comédien boya rakate c'est une façon de sabotage pour qu'il y ait démissionné parce que mutako zakana bokonzi boté atiki yango parce que afuta manango te mais azoka mabino azaka même leader mo munene et puis ça mutu o ayebi théâtre mutu a une expérience à théâtre comment est-ce que le bolinga ya démissionné kaka boye et puis bo fanzi na bino bon moni question qui est indiscipliné et ça trop dire donc toza au moins na bata o ya beng sabato na baba réunion et ça rapide tantôt na baba tournage bon mutu do groupe et ça na ba makambo na ngo ya ndenge nango ndenge et tambo lelaka donc tozo kende kasangulu donc papa mama sumu ndenga azana mutu oyo alongolié azate papa masumu ndenga nganga zawana tout d'abord azo fêté 50 ans d'âge et 50 ans de carrière na ye banda musala ya théâtre et ko sala na Béatrice Hôtel le 15 mai alors on m'a dit que attaque le papa masumu a démissionné mais a retiré la toujours sage donc toko banaka consulter en tant que papa to tala. Voilà, merci beaucoup Bandeko. Je connais beaucoup Solanda Safari. Safari a moko ya ba artiste et oise voler na groupe sans souci. Voilà, bonjour Loulé. Bonjour maman. Loulé Tomonio a on appelle des artistes. Et ça qui pour la journée mondiale du théâtre mais tout ce monde a artiste c'était qu'est-ce qui se passe? Bon, et la journée internationale du théâtre. Nos artistes sont de permettez-moi pas partisans qui bonga et qui trop. Je sais pas. Et c'est un peu triste. Et c'est triste pour Nanini. Tu as bien un artiste, mais tu as l'importance il y a Moussalo Salaté. Au moment où journée fêté, journée internationale du théâtre, il y a des artistes, qui ont tournage de ma troupe na bango. Il y a des artistes qui ont tourné pour la banzonzing na bango. Mais c'est quoi yo mutu est un artiste importance, il y a Moussalo na yo, Ozango Mukolo, Nini. Et il y a beaucoup des artistes. Oh, bah, mais c'est une finga association ANTPC. Oh, ANTPC, ça a quel côté? ANTPC, ça a quel côté? Mais, yango, et bazo ben sabango. Venez, yo intellectuels. Yo, osez savoir faire que les kabato bazaki dans l'association. Il y a qu'à porter un plus. On porter un plus, mais, et l'autre, bah, qui me dit pourquoi? Pour votre contribution, il y a $8. On dit $8 et la contribution journée na biso to kei to zongi. Où est le mal? Yo mo zala ki wana. Ozomona nombre d'artistes sont hier sur Talibango et c'est regrettable. Ce sont des artistes qui n'ont pas mis bien na ke. Oh non ba yebanité belé ba na souci. Oh ya biso tout ba sala ba combo. Na benga ba superstar. Ba superstar. À part yo moko Loulé, na fait masumu to monia. Non, peut-être nga na yeba na ngate. Car déjà, on va lui faire ça. Superstar. Superstar. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce que vous aurez tant ANP à 5 artistes, n'a pas réunion ANP à 5 saka? Pour nous, moko ya ba obazafma na kati wana. Est-ce que ba répondre à paix na ba invitation est-ce que ba ka ba réunion, ba programme est-ce que ba ebi? ANTPC a invité un artiste chaque fois. ANTPC a bien un artiste baya ba réunion. ANTPC a bien Gisaka. Tous ces artistes là, ANTPC a bien sa bangote. Ba ça ben gras. Balinga koya te, vous avez le pouvoir mais vous ne voulez pas venir concernant la vie. On a président Bodoza, on a président Massoum. Pourquoi Bango Bayer et les autres ne veulent pas se présenter? Bon, c'est à prendre à laisser. Si on est président Massoum peut démissionner. Moi, par rapport à ça. T'es azo démissionné, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé que Massoum a oumeli. Il ne démissionne pas, mais il dépose. Il dépose que Missou Soubaya peut comporter Pierre Nabango même association. Et c'est quoi la moutou? Et ça il faut moutou longwa tike la bango. Il croit que ça il le fait masuma longwa tike le bango. Ba okamba penza parti c'est bien. 50 ans d'expérience dans Moussala Oyo. Baya, on en a besoin de lui. On en a besoin de tout le monde. Baya Nanou, Baya, mais qu'à expérience soit. Alors, un mot par rapport à comportement d'artiste et comédien, au Kolobanini, Bakolanda. Moi, pendant le comportement d'artiste, c'est regrettable. Nous ne voulons pas
couper sa valeur na musana na biso ya artiste que nous sommes. Et ça regrettable vraiment. Naba mikolo, naba na mike, naba bazuya si mais ça regrettable. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Biso tozawana, nous continuons notre chemin. Voilà, merci beaucoup na Christian Chibangu. Nous sommes toujours dans le cadre de la journée internationale du théâtre. Tu veux que nous allons grand ba mégana pour expliquer biso qu'est-ce qui se passe dans les comédiens. Bonjour. Bonjour, Mamao. Bonjour, c'est que Nabi, osa parmi ba tête, ba comédien, il y a minene moko ya mboko. Si on va dire que tanga papa comme à 3-4, il faut pas tanga rock board. Lelo musala na bino théâtre, to comme na wapi to soki na théâtre wapi. Ben, c'est vrai, théâtre, ils ont passé une période très difficile. La période où on est banani baza vraiment professionnel, banani baza vraiment bato théâtre pour bangonde bako résister na mupepe oyo et puis ba o ba yala ba oka pour bazanga lora usala na vie ba changer misala yango nazo senga ba comédien nyoso to yi kampiko parce que c'est vrai tozo traverser période difficile mais espoir ezali na maelo tozana yango na bakulutu ba be masumu ba président Elombe babenga lufar papa kwedi na ba jeune no baza dynamique lelo bazolanda biso to koluka ba issu de ces cours pour te redresser musala na biso to kolembate to koyika kaka mpiko. Voilà, merci pour lembate boyika mpiko. Mais pour na journal lelo tu as le 1er avril, journée il y a le 27 mars, c'est la journée internationale il y a théâtre, journée mondiale internationale de théâtre. Mais bo tchaki on lelo samedi pour fêter ngo. Depuis que tu as commis à 7 heures, président, tu as dit qu'est-ce qui se passe? Le journal est bon, bien vous avez témoin, vous voyez que tu as poussé un peu de ma ponomie. Quand la élection, c'est ça, les association. Voilà, donc à moment où on est tous oyeba, banane yango baza solo, baza na souci ya lisanga, banane baza na souci ya association na biso kende liboso. Ben voilà, ezaka ndenge to continuera koloba. Ceux qui matanga on peut jour ya enterrement, on a plein wa balati bilatela. Mais les deux ali journée à réflexion, oh photo sangana. Ponetinga tozo kende kasangulu ngana na ko animer thème moko kuna sur l'éthique et la déontologie du comédien. Et ça va journée à partage auto et sengeli to yeba musana biso tozo kende wapi. Mais les gens ne viennent pas. Bon, quand cela nous tienne, nous montre quelque part efficacité association c'est la nombre ya batouté. Et la quantité mais la qualité ya batou. Attention que tu as 20, attention que tu as 25. Batou wana nde bango wana nde bako bongsa association, bango nde bako tombola théâtre populaire na biso et kende liboso. Total to ki para er mo to ki para ka full té. Batou moni baza awa bango wana nde baza na volonté, bango wana nde baza na souci et puis bango wana nde baza na valeur makasi pona kotombola association na biso. Voilà, merci beaucoup. Rock Bodo. Est-ce que vous aussi déposé déjà la candidature? Vous avez ma ponomie, ça m'a calamité qui awa. Et ça, banane oh, va postuler pour la présidence. Et puis, Rosalanding, s'est passé comment? Et ça sera quand? Bon, jusque-là, tous autres travaillent sur critères, comité sortant, tous autres travaillent critères. Et ça, le ebele, bandi déjà qu'on a ma campagne. Et ça, n'importe qui t'est au postuler. Évidemment, les critères nous ont publié en côté. Tant qu'on a publié les critères, ceux qui osent répondre à critères, on a postuler. Et puis, on va voter, on va est-ce que Azana a critères où le comité a voté? Donc, jusque-là, on a publié les critères, mais bientôt, on va communiquer en haut. Voilà, merci beaucoup. Un mot par rapport à la journée. En tout cas, très bonne fête naba artiste nyoso musala biso eza musala kitoko eza musala malamu ou eza ko rendre service na communauté bien que ba moyen eza ko suivre te mais to kanga kaka mutema to tchaka sérieux dans le travail et ko simba un jour to le lisaka to betaka ka tangwa po bakonzi bayoka bameka ko sangala na biso po bafungola nzela va s'occuper de la culture, va financer la culture de façon que théâtre nabiso, télé dramatique nabiso, cinéma nabiso et kende liboso to concurrencer mikili msusu ya Afrique parce que Congo est mboka munene et sengeli ezala pe mboka munene sur le plan culturel parce que na mboka nabiso eza ba talent te mutu ezangi ba talent bazali ebele mais ande makoki eza pe politique culturelle
c'est-à-dire financement, subvention, il y a art et alité, il y a onde tozo tepa tepa. Mais toza na likia à travers lisanga na biso, à travers mayele o toza na ngoso to sangisi mayele to proposer na bakonzi et puis na ba jeune ba osala biso confiance so ba to sangani parce que biso lo bara l'union fait vaincre, l'union rend fort et fait vaincre. C'est-à-dire so to sangani to za makasi pe to kolonga. Voilà message na ko pesa ngwana. Bonne fête na ba comédien. Bon na ba comédien bazana étranger. Et puis, na Bossanité, le 27 mars, un peu à anniversaire, il y a groupe Nangaï, compagnie Africa Création. Donc, année haute, totalisé 17 ans depuis tout ça là, yango. Tout ça là, depuis le 27 mars 2000. Année haute, nous célébré 17 ans. Et puis, année haute, année nous célébré 30 ans de carrière Nangaï. Donc, Miloulou, tu planifié à partir du mois d'octobre, ce qui parce que Africa Création. Tozo na voyage moko to kende to jouer en Allemagne so to outi nde to sali milulu makasi pour na ko célébrer 30 ans de carrière na ngai et voilà. Alors na bandeko nyonso bandeko na biso nyonso ba comédien ya diaspora ba bonne fête na bino ndeka na yebisa bino et pa ibozali kuna boluka pe bosangana ANTPC Schengen, ANTPC Europe, ANTPC Amérique, ANTPC Scandinavie, bosangana de façon que tant tous okutana tout ça la synergie, tous opesa na idée zo uta côté na bino, tous sangisa po corporation na biso ekende liboso. Donc na pesi mbote na ba Gimuya, ba Otolome a po Firenze le parfum, Luambo Makiadi Gianni Fayi, ba petit nangai ba 2 minutes, ba Hans Luzolo, ba Duchesse, Boza Ebele, ba Fatou Miracle, ba Bibi Chignol, moi nangai moko, actrice nangai, ba Dadine Moussitou na États-Unis, ba moi Moulopo na États-Unis, ba Bonbon Fifi na Caroline du Nord, ba bientôt les de Jésus, bienvenue Tukeba na my brother, ba Mbote Ebele, ba Wangler. En tout cas, vous avez belé, na ndeko na biso après so azara na biso de temps en temps, Popol Mupasula, en tout cas Bambote Ebele, ma fille Metampinga, bonne fête na yo. Ben voilà, on a bossé ba Josco, ba Maman Sitou, Maman Eyenga, na msuna bossé ba comme na producteur na biso Herman Kaba, Etienne Kimbukusu, Julien Kitenge. Nabi que Moussale comme compliqué mais to continuer ko bunda pour tous ça théâtre na marché Placide Mongbele OGP en tout cas bambote na bino bambote ebele et sika bozali ba on a bosani kombo bolimbi sangai tala so bando sala liste ya batu nde sika to bana robosana mais c'est sans rancune, je vous aime tous boye bien on peut bien to zala toujours na bomoko na bolingo to zala na synergie. Merci. Voilà, merci beaucoup. Tokangi Papa Koba, bonjour. Bonjour maman. Tout le monde est la journée internationale à théâtre. Impression les Andés. Ouais, les journée à biso, les journée à biso, les amours la fête na biso, tous les gens comme santé, tous les gens ma casse maintenant. Ouais, c'est ma casse Papa Koba, mais tout le monde awa bino ba leader ba combo le quoi Papa Koba, tout le monde bino vous belé awa. Et ça l'on d'entend moni ba ninga no muso jour na bango, na journée na bango moko ya théâtre bazate. Bon, tu as évité ba mususu tam so bazali na maman kamuna ba wa, mais tu connais ki lelo eza journée na biso mutu ni sofa ya. Bon, temps eza na to évité ceux qui ba koya mais biso to za ba fait masum bazali ba bodo bazali ba nani to za mo ba tebele bazali ba président bazali. Yo mo pozali. Merci Papa Koba. Ba bikala mingi te mapono, mais est-ce que vous postuler? Moni loko wana eza mabete. Président masum aza mutu aza na mutu. To so sala ne président déposer na ya biatika butu alinga pesa menga na pesite. Nga biloko wana benante. Opesite Papa Koba to profiter tout nos questions moko o cycle ki mingi na internet. Likambu ya Oceana yo. Papa Koba boela ki nini ezaki nini po ba koma niveau. Eza lukuta mba motika. Eza mama lukuta. Siko eza nini na bino ba comédie Papa Koba surtout ba comédie minene. Apparemment on dit besoin bolingote. Pona mutu ko créer loko bongo ko sa ko belle sa réputation ya star mune loko Papa Koba. Bo santarande ntango yoka ba bengo no Papa Koba ntima mundi pour pesa mbote ya aimé escala na biso na pota be. Papa Koba tande na yoki na esa ki onde ntango yoka message wa. Esa nga passe pour muta benga liboso eza mama mundibu. Major Zolozo muta benga ki e. Likamo na yemi na ngate baduka komo na bache. Donc les hommes malukuta na ebi pepe chango pete to na ete to coopérer pete asande wa collègue na nga musala théâtre même ngana to coopérative lo mote mais na kama na che komo na ngai
Bon ezanga mutu tant soit belaki moi mutu mutesaki na arrêta koma par ko ba pour avoir moins succès wana. En tout cas la mission Nzambe na ba ganda malimbisa ye na ebité na ebiyete na makamo na yete. Pardon limbisa ngai. Voilà, merci beaucoup Papa Koba. Je crois que Lukayo après je ne peux pas temps plein to me gana ko solo expliquer biso na makamuso ya théâtre. Lukanga mama na Lukaka peyo. Lukangai. Na on sait pas so Lukinga ngape na Lukayo. Merci Papa Koba. Merci, bayo. Bayo. Yede. Bandeko Balanti Congo Dialogue. Toza awa toujours na cadre ya journée internationale ya théâtre. Ndete mona président oza moko président ya mboko ya ba comédien tout na kata RDC. Bonjour président. Bonjour, bonjour. Président lelo to moni eza pour la journée mondiale ya théâtre. Moi momoko par rapport à ça. Bon, lelo eza journée internationale de théâtre. Bon, c'est vrai, bah contretemps et salemi, bah contretemps et salemi, il fallait tous à le 27 mars, où est la journée internationale de théâtre. Mais le rôle est journée la semaine, bon, tout le monde peut samedi, dimanche, bon, il y a un décidé quand même que tout ça là on le loyo, baninga belé, ça li ba contretemps, ça là qui ba programme déjà, il y a ba tournage, mais on a dit esa journée na biso batunyo so baza disponible, il faut to kende po, to koki ko leksango ndengo na te. Association na biso to sala ndengo na chaque fois que occasion ezali manifestation ezali, il faut to tia quand même signe que toujours exister. Voilà, c'est ce que le président Masumu, ndé bozo kende Kasangulu, Kasangulu kuna erozande ni fête kaka ou c'est tout. Na Kasangulu d'abord baninga na biso basala théâtre kulungongo inkisi Kasangulu baroya potokuta na pekuna. Alors administrateur ya territoire ya Kasangulu yende akozala na biso yende mokonzi ya Kasangulu. Alors toko zala na ba exposer pour conscientiser toujours les artistes et comédiens, et kosalema kuna, ba sénète et kosalema, bon, na ambiance et convivialité pour que tout ça la plus soudé, pour to yeba na malamu, et ça très important, bato to sala musala moko, mikolo na ba jeune bazoya, to longo la bango complexe d'infériorité pour ming balobaga, ba makamu na bango, biso to banga omonika ka za bango te, biso to sala l'effort et puis nazoye bisane tingai mandat na ngara sina silisaki nazoye bisa depuis 3 mois, bato baya ko poser ba candidature. Mais malheureusement nazomura kaka te. Le 8 avril oyo ekozala date ya suka pour te clôturer et puis tout ça c'est élection pour te tirer comité ya bato mususu ba yape ko sala musalango. Président Massoum, pourquoi vous raisonnez au déposé avant boy 50 ans de carrière? Vous avez une expérience makasi, vous avez un théâtre, vous avez un théâtre, il y a coin nyonso ya mboka na biso a République démocratique du Congo. Tu crois vraiment que non dengo zo déposé ba ko postuler to pona moko o aza peut-être a ko ma elenge wa bimi théâtre lelo. Vous avez sûrement ko kamba penda théâtre malam to kamba penza ba comédien malam. Bon, toko encadré kanga na umeli mingi na sali o na ko sala na lakisi na mulongo ke artiste organisation kaka ezangaka leadership nde ezangaka yango nomona kama ba ndeko na biso ba musicien ba sculpteur ba tout ça c'est rare oyoka ke activité na bango esalemi mais biso tozo bunda kaka muke pour que to lakisa que les artistes comédiens baza organiser na ndenge na bango et présence na biso ezali et puis bazomona que toza neti ba artiste musu te ko keno ko finga na ou quoi tout ça biso c'est vraiment la convivialité batu nyonso baza disponible le loyo baye o baza disponible te manifestation ekoya bakozala problème moko ezate mais non moni bantete mususu te baza te déranger na ngoyo to président non non déranger te po na ndenge toyokani ba mususu il faut to keno kutana na bango kuna donc mais biso tozo démarrer déjà parce que na Kazangulu bazo c'est la biso déjà et cinquantenaire na ngai na kolobelango après po na kokisi 50 ans pratique théâtrale le 15 mai naza na fête munene na Béatrice Hôtel bakobimisa livre bakomi po na ngai documentaire basali po na ngai do makambo kamo ebele na ba témoignage voilà. Voilà, merci beaucoup président. congodialogue.com congodialogue.com